Mbote bandeko balandiko na biso koki tokuta na karabino boyebi to toujours na plateau na biso oyo bomesana mbote en tout cas ska bozali partout à travers le monde. Ça va être au commune à Souka Yambula donc calamité 2021 ezali ko sila boyebi na Souka Mbula makambo ezalaka ebele ne lobamaka tout ça il faut kokeba tout ça il faut boyer ba faut serviteur de Dieu aussi ba télémé également boyebi za moment oyo bango baluka ba kotsa ba mbongo c'est pourquoi toujours na pona kokebisa ka ba nzambe attention ba faut serviteur de Dieu boyebi no prophétie à lokuta ba message à lokuta ya Souka Mbula po bali ya bino ka mbongo eza no maka nzambe donc mbongo komi pasi mbongo pende komi pasi bo batela vraiment libota mbongo na bino bolia na famille na bino bokeba en tout cas na ba biloko lokuta ko yaka na ba fin de l'année eza na koma kama nzambe te nzambe alobi te pesa boye pona Souka Mbula ande 2022 za la malamu pona yo o no sur 2021 to kubebi sango ya malamu za ko ya pesa boye lokuta na lokuta eza na ngoy loko ya nzambe na kati wana te voilà on est allé pour l'introduction mais mission na biso lelo encore une fois avec frère Blaise bon d'abord frère mbote papa Limia et mbote na bandeko balanda ka biso a on a dernier virage donc papa Limia ils aura toujours esengo toujours tango batumi balé na kati na mukili oyo surtout na ba circonstances tozo vivre na ba jour oyo ke ba fandi bazo solo la pona na tina na liloba na nzambe ya solo eko memela bato kosikolama eza toujours esengo donc voilà pourquoi c'est toujours un grand plaisir ya koyeba ko se retrouver na plateau a oyo parce que esengo na ngai ezali plus ya koyeba liloba na nzambe puis ya koyeba ko partager yango pour être et koka komema bomoi bisika nyonso yango eza kokende apali mianga na zone chelo maloba merci en tout cas frère Blaise mon ami donc vous en avez encore les autres émissions thème émission na biso lelo tokolobela ba démons les démons. Je crois que ezali oyo elobamaka mingi ezali aussi ko intéresser ba nzambe nyonso ba démon baza banani parce que toyoka mingi ba démon baza kotongisa ye il faut que l'on na milimo ba démon baza kotongisa ye qui sont les démons bango msana bango ezanini eloni basala kana nzoto batu ba conséquences nini za la vie ya batu ya ba démon et puis comment ko bimisa bango kolongola bango parce que za batu susu bango ba bimisa ka ba démon et ça les mandé nini est-ce qu'effectivement ezali pratique oyo ya solo oyo ba bimisa ka ba démon to comprendre ngo parce que ya monde ezali vraiment ko que tout misra ba nzambe belé ezali makamba ba démon nyonso wana joie l'église mususu esali makaka pona ngo kaka ba lobelaka makambo ya ba démon donc comprendre tout la kati ya émission la biso lelo za vraiment thème très intéressant frère Blaise justement papa Limia donc eza thème oyo ndingo lobi yango ezali vraiment ko préoccupé bana na nzambe mingi et en même temps tout le monde a été ndingo lobi yango ba faux serviteur ba commission aussi un fond donc il y a bombongo na bango donc c'est pour cela il est toujours important de mettre Yoshua Loba vous connaîtrez la vérité c'est la vérité vous affranchira donc il y a toujours la refondation des notions chrétiennes nous tous ça là on a pas Limia tous ali comme même les sungi oyo pour que bana na nzambe bango moko bazala capable ya kozwa biloko bango moko balia ya nete comme il le faut balambelela yo batieli na munoko et tout ça ou bien ba prémachele yo yango donc non ça va pas donc papa Limia to sur la makambo nyonso lelo to mema éclairage sur la notion ya ba démon. Voilà, on a dit intro, qui déjà thème émission la biso lelo mais tout quand même émission na bokanza mes frères. Oui, justement en tout cas totiki maso oyo tukosala awa na maboko na nkolo na bomoi po eteye akoka ko kamba biso ne bandeli pe na suka na maso tika ete nkolo liloba oyo ekoka kokomela ndeko mwasi oyo mobali ya bonne volonté sika azali ememela ye éclairage pe makasi ya ye ya koyeba kosikolama kobima na se na bokonzi ya milimo mabe oyo ezali kotungisa ezala bomoi na ye ezala ndaku na ye libala na ye pe ekolo na biso bakongomani tobondeli na kombo na Yesu Kristo amen amen voilà toujours contre la kati ya émission na biso lelo les démons bango baza banani basala gani na vie ya bato alors frère to bana d'abord ya kominga pe ko définir d'abord ngo démon puis na lingala les biso benga banani
ba démon na lingala je pense tolobaka ezali milimo mabe voilà milimo mabe ça la milimo mabe voilà tout le d'abord qu'on définit d'abord justement effectivement milimo mabe alors tokobanda ngo na verset o tokozwango comme la base ya ni na biso ya émission na biso ya lelo donc tozali na kati ya Matthieu 12 à partir ya verset ya 43 nazali kotanga bazali koloba awa boye lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Papa Limia tocha batuna mukati na conteste ya test oyo tuti ya kutanga awa. Ezama loba ya maître Yoshua. Ezana conteste ni, ezana conteste maître Yoshua za ki mingi na ba discussion ndenge to yebi na ba pharisien na ba scribe, ba docteur ya loi ya tango wana oyo bazalaki ko contester mission ya Jésus-Christ. Et na kati ya ba contestation nyonso wana awa tokomona ete soki botangi verset oyo chapitre oyo un peu plus haut bokomona ete à un certain moment na kati ya ba discussion na bango ba eko traiter Jésus-Christ de Belzéboul. Donc après l'avoir traité à Belzéboul, a expliqué bango tout ça, comment est-ce que bolingi que ceux qui nga nazali n'esprit à Belzéboul na benga na ka esprit mabe comment. Donc et puis ba eko comme pour nous mettre à l'épreuve, on va lui demander, montre-nous encore un signe. Donc, au moment où bateau méchants qu'ils sont, donc sangani na incrédulité na bango, ignorance na bango, et ils vont oser encore demander à Jésus-Christ encore un signe pour comme approuver bango kaza penza mutinda mipe musaleli na tata nzambe. C'est na conteste oyo ya maloba mabe oyo ezako bima na kati na monoko na bango nde Jésus-Christ azali kotalisa bango ete azopesa tout un enseignement oyo malheureusement ndenge tozalaka tozali kosala na kati na émission ya refondation ba notion tokomona ete interprétation ya verset oyo depuis ba siècle depuis ba année ba pesa yango na ndenge ya mabe awa Jésus-Christ azako loba malobo ya mabe ezako bima na monoko ya ba pharisien ya ba scribe et tout ça azako talisa bango ete le fils de l'homme quand il viendra pour accomplir la justice il ne sera pas impuni aucune de ses paroles que bazako bimisa et sengeli ete baye bako récolter mabe wana siko azako talisa bango ba effet ya maloba bango bazali ko bimisa. Okay. Azoloba ete malobo bango bazali ko bimisa ezali mopepe mabe ezali maloba oyo ezali kozwa ba forme to ezali ko créer une force maléfique na maloba omoni yango na kati na Biblia ba yebisa biso ete la mort comme la vie est au pouvoir de la langue. Dieu étant la parole vivante, par sa parole, il nous a créés. Il a créé tout ce qui existe. Et mutu akelami na nini na lilingi na tata nzambe. Donc maloba pena moto tango moto azali koloba ezali kosala nini ezana mpifo. Empifo wana yango nde moto siko soki alobeli yango na mutema ya malamu ekosala nini ekosala makambo ya malamu soka lobela on ndenge ya mabe ekozwa pe la force ya mabe
baza koloba ete esprit mabe abimi azako bima na kati na bato oyo mutema na bango ezali tourné vers le mal. Donc ezo bima na kati. Ezako bima na kati. Ndozo mona likambu oyo ezali mingi papa limia bandeko basi mibali baza kolanda biso etie bana na nzambe na kati na mabunga mingi. C'est-à-dire que toza ko luka milimo mabe na libanda na biso alors que baza ko bimande na kati na biso. Kaka Biblia eza koloba ete balobi ete moto ya mabe il tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. État ya motema na ye. L'homme est bien, balobi, il tire aussi de bonnes choses de son bon trésor. L'état de son âme. Omoni? Donc, yango komona ete na question papa Limia atuni awa, ce qui tolobi to définir ba démon, to démon azali une force du mal, une puissance maléfique. Mais il est aussi important de savoir d'où vient cette puissance maléfique. Bah, pesibiso réponse à Wanakatia verset tout ça. Bah, cette force maléfique sort de l'homme. C'est l'homme qui les sort. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu ignorant de ce qu'il est et de toutes les capacités que Dieu l'a doté. L'homme a oublié que basalien ne lilingi na nzambe et que malobanaye ezana nguya. Il y a des familles aujourd'hui qui sont détruites à cause de maloba et mutumoko aloba. Ozomona batu mingi na sena moyawa azako telinga azako souffrir à cause de ces okebite maloba ne moko ya mabe. Yango moni Jésus-Christ azali ko bisana batu qu'il te soit fait selon ta volonté. Volonté ya mutu yango nde a densifier kango, yango nde a esprit makana maloba. Oui, mais c'est ça. Dans le but, ils ont maloba, ils ont loba, ils ont la carte d'abisso, malobo, ils ont loba, ils ont des asco dans le milieu mabé. Mais ce que le problème, vous allez, batou, bon, c'est pour la question. Pour Moutou, azana biloko ya mabé, azako bimisa, il faut azana quelque chose, ya mabé, ils ont côté de la mabé. C'est peut-être ça contradiction quelque part. C'est comme si on a possédé des logos ya mabé, et on a bimisa biloko ya mabé. Comment peut-je le biloko? Ok, justement. Maintenant, vraiment, eza mutuna moko ya malamu. Awa ba ibisi bisote ke molimo ya mabe akoti na kati ya mutu nde abandi ko bimisa makambu ya mabe. Donc c'est vraiment ezali très important notion oyo to saisir yango ya malamu. C'est-à-dire que awa bazali ko talisa biso eloko ezali ko conduire batu na erreur ndenge tolobi awa ezali que aujourd'hui l'être humain se méconnaît. L'être humain a yebi lisusu te yango so mona batu soko tali mwasi abandi ko tia makia, c'est-à-dire azo considérer que yé ezali kaka linzoto oyo soko tali ba mibali aza prêt aboma mutu pour kaka allier sa nzoto kaka oyo, c'est-à-dire que batu bazo considérer kaka ke bazali nzoto oyo, or que mutu azali multidimensionnel ndenge bible za ko tali sa azana âme, mais mutu lelo ayebi même pas âme wana elakisi nini. Amana ezali composition nango eza composé na nini ayebi même pas, or que la partie la plus essentielle il y a être na ye yango wana, mais aza même ko ignorer yango omoni. Mais na kati ya amwana okomona ete mutu azali na volonté na ye, volonté oyo tozongela ngone mission mususu to sala papa Limia oyo nzambe bazo pesa na ndakisa na jardin de Deba lobete quand il a créé l'homme pour la évolution na na kati ya la création pour devenir un esprit autoconscient à l'image de Dieu. Dieu l'a doté de cette capacité au bazo benga ya libre arbitre, libre vouloir. Pour ce qui nzambe azalaka na pouvoir moko arbitraire ndenge biso ba chrétien tout tiake ah si Dieu a dit volonté ya nzambe Congo ko changer net les bateaux Moïse na maya mer rouge tant makambo ko changer, mais si tel était le cas Jésus-Christ a quitté mabela makambo ngaki mamoko échanger tout oyo etali batu ba famille ya batu ba vie ya batu ezali remis na se ya bokonzi ya capacité oyo ba pesi mutu ya libre vouloir de choisir le bien pour lui ou le mal pour lui. Lui-même yemoko mutazo pona soit
nini na ye kokende soit le paradis ou kokende enfer. Donc yé moko mutazali kopona soit le malheur na ye a fonction ya vouloir na ye. C'est ça. Il y a aussi voilà. Vouloir na ye. Au bazako lo ba na Bible, c'est-à-dire la disposition ya mutema na ye. Mutema na ye ezali disposé pour le mal ou pour le bien. Et le mal, la volonté wana nde eko s'exprimer na kati ya ba pensée na esikoyo. Mais vous pouvez changer en fait. Vous allez pas penser à ma belle ou comme la penser à madame. Et qui peut justice. Qu'est-ce qu'il peut jouer alors Ah, et loko ekoki ya ko jouer maintenant ya ko changer ba makambu. Makambu izali ebele. Makambu izali ebele. Ya liboso d'abord. Parce que tu as ba éducation, tu as ba influence ya baninga, mais même l'influence ya baninga. Et longo lié libre vouloir n'a été. Il y a un moment même la métaphore du jardin d'Éden. Tango Ève a lobby que c'est les serpents qui m'ont menti. Ba pinir yé kaka parce que même ceux qui les serpents qui ko séduire yo et longo la qui au libre arbitre nzamba pesa ki yote. Tu avais toujours le libre arbitre de dire à serpent non, Dieu nous a interdit, je vais pas. Omoni donc yango zomona eloko oyo ezali ya kosala ke moto asombré na kati ya disposition moko ya mabe ezali tango moto atiki ko se considérer dans son ensemble a commis ko se considérer unilatéralement ou de kaka comme le corps omoni nde mabe eye kokota wana ndenge tosolaka makamusu soate parce que les sentiments ya nzoto oyo eza ba sentiment moko égoïste. Et na kati ya égocentrisme wana nde ba rivalité nyonso eye. Nde ba racine nyonso ya mabe eye kokota wana. Omoni tango mutu atiki ko se considérer comme un être spirituel. Yango komona mutu mususu oyo Jésus-Christ a rappelé ki azo sala mabe na makanisi na kati ya volonté na ye aza ko minimiser yango aussi longtemps et monanité na corps physique na liboso ya bat. Or Jésus-Christ azo beta cet alobi ke oyo kutu ezali plus important ezande niveau ya makanisi. Po niveau ya makanisi nde makamtozo solo ya ba démon yango nde ko créer ba démon oyo et ko tinda batu sikoyo même que bakoka ko matérialiser maintenant mabe wana nyoso sur le plan ya physique. Donc c'est important. Ah maintenant le lobby nde ba baza ko landa yo c'est comme si ozolo ba démon comme tel ezali batu bango moko ba dégager on kati nzoto na bango justement yo tra libanda te non mais là on pose un peu place voilà justement papa tu dis que ba quoi que la ba démon ba kota ba milimo mabe comment ba izaka yo moko mutoro za place avec des peu malamu tout ça mais peut-être ba sali ba kisi ba sala ke loko moko boy oui quand tout le monde appelle à l'église mususu ba passer ba kota ba suivre ba démon mabe ba démon oui avec le baka ki zala nzoto mutu et bimaka na pela biso non je pense quand même que justement en tout cas merci papa Limia et si quand on a bandiko basi mibal bazolanda biso il faut te comprendre que tant to koti na domaine na notion ba toujours ba démon et to koti na notion ya énergie donc c'est-à-dire eza énergie ya mabe la force de Dieu dans la création eza énergie wana ezaka neutre sikoyo mutu selon la volonté na ye pour le souffle de vie oyo un sorcier qui n'a qu'à kolokela c'est toujours le souffle de Dieu kaka oyo ya pesaka Satan a sala souffle de vie te donc c'est-à-dire faut babanda ko comprendre na ba blokana mais pour na bozonga na makambu oyo olobi awa c'est-à-dire que eloko el boso ezali ya mutu ya bato baye ba ete quel que soit, c'est ce que la Bible dit, oui. Si la malédiction ne trouve pas la cause dans une personne, elle ne peut pas avoir un impact, un effet sur la personne. Donc quand on parle de la malédiction, c'est-à-dire on parle de ce qui est maléfique. Quand on parle de démons, on parle d'une force maléfique. Donc c'est-à-dire que tango zo ba ke ba tindelio ba démon c'est-à-dire na tindelio makanisi nanga ya mabe alors tant na tindelio makanisi nanga mabe et suis déjà formé ya ba démon
Quand on parle de forme à démon, c'est-à-dire ça devient un central d'énergie qui va influer sur la personne où on a dirigé les makanisi nangai. Mais si cette personne-là n'a pas d'affinité avec makanisi mabe on a kotindela, supposons que nazo tindele makanisi qui a quoi na ekobo. Mais ce qui balobite qu'on vous accuse de quelque chose, mais qu'on ne trouve pas cette chose-là en vous. Ce qui va trouver makanisi wana impudicité et trouver affinité na ngote na kati nanga ke nazana ba désir ya impudicité na te na kati nanga et ko glisser et ko kokota te, c'est-à-dire que na moment c'est ça qu'on appelle la forteresse ya tata nzambe sikoyo ezali ya ko zinga yo omoni tu n'auras plus la peur ya ba démon ndenge bazo bana David que je marche dans les lombres de la mort, je n'ai aucun crainte. Donc quelque part dans le lobby ça dit que vous confirmez quand même qu'il y a un foutement pésalaka, mais simplement il faut yo dans les autres nayo aux a l'esprit ou la terre ou la faiblesse ou la terre justement yo moko za barrière pour côté mais qui ko kota ce que ali yo moko font la barrière justement. Donc c'est vrai parce que y a mon habité to côté dans monde il y a énergie. Dans monde il y a énergie, c'est-à-dire l'énergie la plus forte et quoi absorber et quoi avaler l'énergie oyo ezali ya muke yango baza koloba ete okokoza na mukili to lobi ete nga nazaka nanga ni à gauche ni à droite ke nga nazana nga ni na mukili ni ya nzambe na mukili awa soit toza ya nzambe soit toza ya satan soko ozali un pied dedans un pied dehors nzambe alobi ye côté na yo ako vomir yo na côté ya satan bako avaler yo omoni donc biloko ane fozala totozo vivre na kati ya mukili ya bongo donc mukili c'est comme ça que ça fonctionne, c'est très important qu'il va comprendre. Mais pour tous les un peu na katia idée de nabiso papa limia. Donc bana nzambe ba simba été conformément à la Bible, les démons ce n'est pas quelque chose oyo d'abord baza ko bois ke la yo. Parce que ata ba bois ke liyo ozali na clé, ozali na instrument oyo nzamba pesio, capacité oyo bazo benga ya libre arbitre. Mais libre arbitre, il faut cultiver la foi. C'est-à-dire que tango yo ozali ko tambola na kolandisa maloba na tata nzambe, ozali ko créer une sorte ya otobenga ka forteresse ya nzambe nzinga na yo. Donc ce qui fait que ata makanisho na mabe et s'adresser na yo, ba sentiment na mabe et s'adresser na yo, moyen et kokakosala nini ko atteindre yo et kozala te conformément na oyo Bible za oyo biso. Mais démon, c'est-à-dire veut dire tout simplement une force maléfique. Cette force maléfique, contrairement ndenge bazali comme ça te bazali ba ange déchu. Oyo ba précipita ki na Satan. Non, baza ba ange déchu te. Ba ange déchu na bazobi te ba liya bango. Omoni tinatan oyo nzambe moko ako juger bon ako libérer bango ba démon ba force maléfique o bazali ko tungisa ba vie ya batu ezali ba force maléfique oyo soit mutu ye moko abimisi oyo abimi na kati na mutu net na contexte oyo awa ba pharisien na ba juif oyo baza ko loba ba maloba ya mabe na tina na mwana na nzambe et ba maloba baza ko loba wana balobi ba maloba mabete molimo mabe. Tant bazoba molimo mabe, c'est-à-dire la force qui vient de toi. Et la force ya malamu, to la force ya mabe. Omoni. Alors dans le monde balobaka monde invisible, ba démons ils prennent des formes. Ils revêtent le corps humain. Parce que batunde bazako produire bango. Omoni. Voilà. Yango omona ezali na ba démons que soko koti bafungolio les yeux spirituels dans ce monde là okomona ezali na ba démon yo ke bazali na babilongi selon babilongi ya bato bazali ko produire na bango mais loko ezali ya mutu ya awa papa limi force du mal oyo ezali ko bima na mutu Jésus-Christ alobi ekokende eyengi ko yenga wana elingi koloba ete quand une force du mal sort d'une personne, par son mauvais vouloir, par sa mauvaise pensée, par ses mauvais désirs, na ba malobane yamabe, na ba gismane yamabe, ils ont comme une sémence.
koyengana c'est-à-dire ezo yenga yenga et kei kosala un cycle ya croissance et balobi ete tango kozonga et kozonga fois 7 c'est-à-dire kokende ko se renforcer 7 fois chiffre 7 est un chiffre initiatique c'est-à-dire que quand il va accomplir parfaitement maturité na ye et démon bimi na kati na moto tango eke koyenga yengana ezali ko se lié yango balobi ake kozwa baninga na ye eza ko se lié pe na ba démon oyo ezali na affinité na ye c'est-à-dire que ceux qui ngana bimisa ki neti démon ya impudicité na volonté na nga ya kosala impudicité na makanisi na nga ya kosala impudicité et créer cette force maléfique ya impudicité. Imaginez na kati ya Belgique ceux qui bazali plus de 1 million o bazali pe ko nourrir volonté wana impudicité o baza ko nourrir ba sentiment na impudicité et keye sangani et sangani et sangani alors tango ba sangani ba komi ba grande centrale il y a ba force maléfique c'est ce que la Bible appelle les autorités et les dominations donc ba komi ba autorité oyo maintenant na ba loi ya tata nzambe otomisaka bato awa ete liloba na nzambe za ba loi c'est-à-dire que motefa ye ba loi ezotambwisa mokili ba loi wana o Jésus-Christ alobi c'est que l'homme sème il va les moissonner c'est-à-dire que mabe oyo azoyebisa na ba pharisien awa et na ba scribe mabe boza kobimisa eza neti mbuma bozali kosala nini boza kolona tango boloni yango na kati ya création et kokende s'accomplir et nous sommes les la bino. Maintenant, quand il y a loi, il y a récolte maintenant, balobi tu vas récolter au centime. Maintenant, c'est-à-dire que tant que vous récoltez au centime, c'est-à-dire que tant que vous retour, il y a ma oyo bimisa qui comme semence. Ngana bimisa kaka likanisi kaka ya haine kaka ya pamba. Mais ndenge ni komi komemelangai même libala nazoko kozwa susu même pas libala et même bana nazoko kwa susu te ya kubota même na kati ya famille et BBC famille et BBC le pays et BBC humanité mukili na biso lelo donc papa Limia oza ko récolter sikoyo au centuple et ba effet on attend komi ko beta à retour oza susu ko reconnaître même plus omoni donc ezali babiloko oyo kelelo eza kotungisa libana na nzambe mingi ezali kotungisa vraiment le pays entier humanité na biso lelo yango komona dans notre pays le Congo où nous venons au nom de Jésus esprit de célibat esprit de mort esprit de viol esprit de soki nani mokomona ete la situation ne change pas pourquoi parce que batu bazina nous conscience te batu bazokanisa ete démon ya za ko bengana eza ba démon ndenge ba ibisaki batuke bazobutana ba bafon oyo satan akendaki na bango eza ba démon c'est-à-dire bazotindele na ba voisin na ye or que même oyo baza kotina ba voisin soki racine na ye eza na kati na yote il n'aura pas de fissure. Enfin vous parlez beaucoup plus à la racine c'est-à-dire que vous avez la prédisposition yelo ko wana déjà ils a déjà dans zoto na yo pour écoute à l'affinité voilà peut ça la fait dans ce qui est athée et comme ça il le remonter mais ce qu'on entend au babongo ça veut dire que mutu oyo azana ba makanisi ya mabe ou azana ba l'affinité ya makanisi mabe a ko changer en côté quelque part ça dit que ça dans déjà dans autres ça peut pas changer non a ko changer papa libre oui comment vous dit à partir quand il y a libre le vouloir na ye mais comment parce que déjà yo za la biloko wana au botami nango puis za la prédisposition wana comment est-ce que toi tu peux facilement changer la vouloir non changer le monde alors que le monde ils ont la carte dans le bon comment on se débarrasser là mais papa Limia on se débarrasser nango parce que oyebi mutu essentiellement za esprit oui mutu essentiellement za esprit o to bengaka âme ezali entre donc la corps donc to bengaka le mental et tout ça yango komona batu ata batu oyo azo sala le mabe okomona ke esprit na ye na kati ne ko ibse quelque part que ce n'est pas bon omoni et na eza ko dépendre kaka na décision ya mutu ye moko qui a comprendre que non makambo nazo sala ce n'est pas bon omoni na peso exemple
moto neti akangami na mulimo nde to bakaya masanga au moins ameli tellement que na kacha ivresse wana ke a tutani azoki et tout ça ou bien et ça li que même stabilité ya ménage na et baby soki ivresse wana esili le kuit wana esili tango ba fandaka yemo penda otala obi non en tout cas masango ezo memelanga eloko ya malamu te voilà ezo kisanga et tout ça babana na quartier ba se kaganga la famille nangé baby et tout ça mais le là maintenant ezu autorité na kati na ye il faut que yepe a sala nini effort ya makasi azwa décision moko radicale na kati na ye pour que akoka justement ya ko changer nini wana donc nyoso ezali na mapoko na ye ko beba na ye ko bonga na ye ko kangama na ye nde babaka ba lié ye ko liame na ye na ko deliame na ye kaka na maboko na ye au travers ya libre arbitre et lokoyo ezali très important que malheureusement l'être humain ya lelo ignore yango omona makam na biso kaka nyoso na maboko na nzambe situation ya Congo soki nzambe kaka lobi non yango omona depuis totozela ka nzambe aloba et puis nzambe déjà asi aloba et bon versango omona apambola et puis bato baba récita kaka nous serons là que la tête mais totozaka là que parce que nous-mêmes nous devons changer. Effectivement, je vois au fongoli le moya ya mutu ya ndenge bato za kolanda yowana c'est vrai qu'on a décision ya ko se débarrasser na makanisi ya mabe biloko mabe c'est vrai que bon ikoza la facile tout comme ikoza peu facilité bato ebele je vois ba la biso lelo on peut exemple à Masanga exemple ils allaient belé à prostitution ya ni makambe belé makanisi ya mabe ba yebelo azo sa les amabe la conscience, c'est-à-dire conscience de il faut la tikango, azo appelle décision dans tikango, vous avez azo revenir kaka. Azo ça le fort, azo revenir. Ba doso ba benga biso, moi azo benga bi frère. Ils ont le mot tungisanga mais azo ça le fort donc on bo sonanga. Il y a autre comme la nino à délivrance. Justement. On a place sur la délivrance. C'est vrai ba le baron peut délivrance et ba là-bas yo moko. Il faut le balancer débarrasser dans mais tout le monde également ba prière ba délivrance les alaka. On peut ba saber ba bimiso milimo et puis bon bah délivrance il faut parce que ça faut bateau bazako lo balakati na yo. Donc quelque part effort personnel les alliés à mon tout mais aussi effort mon sousou o ya ba prière au peu sunga mutu pas bimanelo quoi. Justement papa Lima donc c'est-à-dire que tant mutu ozakolona yango zomona ba mateya oyo eza moi asi mingi yango zomona papa Lima tozo sala ba émission oyo esunga bato tango mutu azali ko yako semer le mal na kati ya mokili ya nzambe ezala na volonté na yo na makanisi tout ça donc ezali biloko oyo ndenge tolobi awa yozo mona kaka peut-être que oyo ngana sali mais yeba ke na kati na mokili awa ekozwa ampleur moko oyo ke le retour na yango na kati na yo ekokomela yo difficile ya kolongola yango omoni difficile so ba ba comprendre le ko nande sikoyo le ko banga nzambe ko kota na kati na mitema na biso ko comprendre que un mal que je sème dans la création ba fruit nango ba retomber na yango vis-à-vis nanga vis-à-vis ya famille nanga ya ndaku nangai ya de mon pays de mon humanité et kozala au centuple. Maintenant délivrance na yango il faut que yeba été la délivrance ezali kakana na base ya makambo. Là où ça part la production de ces mauvais esprits. Tolobia wata parti à vouloir ya mabe ya mutu. Les mêmes vouloir wana ce qui vraiment et que et s'échange et changer la direction complètement. Oh Jésus-Christ a coupé cet exemple à l'objet que ce qui nous azali na foi kakata net la graine de Sénévé. Omoni la graine de Sénévé. Quand on donne la graine, tous ces alibas langage moko initiatique. Omona la graine, peu comme la graine, c'est-à-dire que nzete botamaki et boti mbuma ne komeli ti et ça ligne et boti graine. C'est-à-dire que tant que nous avons une résolution moko sincère, profonde.
Papa Limia, nous tous ici, tozaki na kaka mukili. Ba viva. Ngana zo que tango na bandi ko changer et ça là qui s'est quitté. Nazaki mutama sanga makaya pe makasi tout ça. Mais au moment là que et ça là qui s'est quitté. Mais na koye bisayo ke na komaki muto yo ko mona msusu 21 jours. Nazako génie nazako nsambe sunganga na lingite au moment na pena obimi boye de posa masanga tout ça posa ya cigarette posa baninga bazako benga. Ba ex otine bango déjà ba message ba copine nous sozaki na ba otine ba message ke ngai c'est fini na lingi sous bien te baza ko benga kaka ba tirer toujours vers le bas. Et c'est là où on se rend compte que on ne joue pas avec les péchés. Et oui, na moment on a le kola ozali na vouloir sincère wana. Même Jésus-Christ lui-même le disait. Étant sur terre, il pouvait aider aussi. Batu oyo bazui bango moko décision wana. Azako ba yo moko zui d'abord décision, après okokipe ya ko senga pe aide. Parce que mukili oyo c'est comme ça. Même ndenge tozaka awa, ozo sambela nzambe zana besoin ko mo ba otindela yo aide ya ange moko boye ayi aider. Et même na mukili awa nous sommes entre nous aussi. Oyebi ke frère Blaise, en tout cas problème na zana yango na ko se confier la frère Blaise, to ko bondela to ko sunga tout ça au monde. Donc voilà. Mais yo moko za na bonne volonté non de to baka ba frère ba sœur ya bonne volonté ezala teneti ke yo moko sambela yo moko non. Ya ça c'est le rambongo yo pesinyo ya. Voilà. Asa le ba gêne na ça ba ni. Non. Yango zo mon évangile to zo te ya évangile ya responsabilité. Ezo zongi sa chrétien na responsabilité na ye. Et tant ozo responsabilité na yo ozo comme appel responsable. Ozo tika pe ozala un enfant. Et puis tant aux autres tika kozala un enfant zo kota na responsabilité zo kota pe na héritage na yo zo kota na bénédiction na yo po ba lobi na kacha Bible était aussi longtemps que l'héritier demeure enfant moya kota na kati ya héritage na yezate komoni donc muto akoki ko se libérer aussi facilement au travers ka libérer le vouloir na mais batou malheureusement ba kanisa kate ndenge peut-être aussi ba prêcher la foi na ndenge ya mabe que ce qu'on dit mika lelo makam non se changer non c'est-à-dire ce qu'on dit lelo bitumba siko bandi pour ba force wana nyonso oyo o dégager ki wana o kitiva ki wana bakotika yo te bakobundisa yo et il faut bunda papa Lima il faut bunda c'est-à-dire na niveau ya volonté te na yo pozo mona nde na ebiso ke na kangaba ki na ba sanga na kama o mona la volonté wana ezoyela okaka il faut que nous mela il faut que nous mela au comment on appelle les bandinga pe ba bengi ndenge nini et tout ça le et tout na kutana kina ex wana alobi boye tout ça tala kuta zoluka il faut bunda na yango na makanisi na ba sentiment na niveau pe donc il y a physique na ko bimate ça c'est effectivement mais mes frères tout la place wana o ya ko bimana vraiment kamwa mabe wana c'est vrai, on a parlé de la volonté d'abord à Moutou et qui a aussi sur mon sungi à Bandeko Moussou, ça qui est tout à fait normal. Il faut yomoko ban parce que délivrance c'est yomoko aussi décision personnelle et ferme. Pas bitumeza makasi. Mais mes frères, sikoyo la manière où yo ko bundande sikoyo. Comment est-ce que Moutou a bunda contre ma force négative vous a menacé? Quelle est peut-être la façon? C'est vrai que de prendre une décision, la mela masangate. Non, sur la mais est-ce qu'il n'y a pas de techniques? Parce que vous avez des techniques. Est-ce qu'il y a des techniques à adopter pour que à revenir dans ma cambo et ma bête? Est-ce qu'il faut bâcher de prière pour le 25 jours à jeûne de prière? Est-ce qu'il faut bâcher de prière? Est-ce que bon habiter c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut? Parce que côté on a aussi, je me dis, pratique voilà, justement. Et pourtant, Papa Limia m'a donné la Bible. Oui. La foi, déjà, mais la foi, ils ont délié. Ça c'est important. La foi, c'est-à-dire que nous avons conscience. Na baluki. Mais pour se défaire Nanzela wana maintenant, il me demande maintenant la connaissance. Apôtre Paul, azobo mabatu. Akutani na maître Yoshua, a eu la foi. Bah maintenant pour se libérer, bah tindi pas Etienne. Kenda au bon de l'elayo,
bekaye koya on a misu ubanda komona ozwa connaissance apôtre Paul akenda kisko epa bantoma babandi kote ya ye. La connaissance maintenant celle va vous libérer. Omoni va vous libérer. C'est-à-dire quoi la connaissance il y a liloba omoni makamto tozoloba il y a démon. Donc ça n'a pas tout sous lelo okomona oh je peut-être bangaka kisi basalaka ba libérer honnête ba lobi bon ba libérer soit disant parce que ezali kambu ya ba réseau. Donc bazo ba autorité. Ba autorité on a c'est-à-dire que yozo mona kaneti ke ah ngai nazaka na démon masanga lokola na tika na masanga déjà c'est bon. Ozo bosa na teke o kotisko na kati na makambu ya N. To na makambu ya songi. Or que ozaka na kati ya réseau wana. De balongoli koto kaka. Donc koto balongoli. Donc ça dit que ozano na alors il faut yeba comment est-ce que tout ça opère. Yango zo mona makambu azolo ba mettre so alobi ngo muke mais eza suka na enseignement. So to bito banda ko kota to fanda awa. Donc ezali muzindo. Yango ko mona il faut oza na boyebi ya liloba na nzambe d'abord. Oui, bien, il faut enseigner. Il faut enseigner. Est-ce que vous normalement, de manière naturelle, azana liloba na nzambe na katina ye. Mais le kola a kota ki na ba situation moko akangami bande konde ko lobi aide ba koki ko aider au départ ba délier pour que a retrouver boyebi wana nyonso o ezana katina ye. Akoki ya koyeba. Mais ezali bazo benga ennemi balobi aza malin. Aza malin parce que babiloko angonde balobi l'ange de ténèbres peut se transformer dans l'ange de lumière. Donc oyeba te makambo suso zo mona ka neti ki ngana zo sala yango ezali pupona le kumu na nzambe parce que je cite le nom de Jésus mais okoyeba te que oso koti déjà na katia na katia réseau omoni donc neti lelo omona bato baka ba musicien mokili bango de batambola na ba démon mais lelo omona musique tozo benga musique chrétienne donc la majorité et là-dedans bazana katia réseau moko donc kobika ya mutu ezali d'abord les boyebi je pense que voilà au départ tango outil déjà na banikuro oza na besoin d'aide ça il y a rien à faire mais voilà yo moko sko boyeba sika nini oyo tata on a même un gêne est-ce qu'il faut nécessairement qu'on gêner pour se débarrasser à milima mabe papa lima ezaba technique ya bitumba donc bitumba soki ye makasi. Donc tous les moyens ils sont bons. Voilà. Il faut lukaba moyen oyo monique ça va parce que au monitant bazolo ba les masumu awa baza ko expliquer comme une sorte il y a sémence. C'est-à-dire que misisa na ngo fandi même na kati nzoto. Au moni na kati donc il y a nzoto wana ozomona ke même na nzoto j'avais un travail aussi à faire. Na niveau il y a volonté tenangai et tout ça ba ami oyo ke nazako ke na bango na babisika wana na kati baba nini wana. Donc c'est-à-dire bitumba ezako na niveau nyonso parce que le mal donc et kota ke ezateneti maka ezakineti le mal ezaka na niveau kaka ya ba pensée. Ezaki ke mal et kota ki benza et kota donc c'est-à-dire que na moment na oza obligé tant qu'on gêner le ko gêner ça tout simplement c'est-à-dire ozo purifier le sang na yo. Ozo permettre maintenant esprit à koka maintenant ko aimanter bien ton corps aussi. Donc c'est tout simplement ça. Maintenant ozo sala ozo mona ke tentation zaka na makasi. Ozo continuer. Ça continue. Effectivement bitumisa makasi mais je vois que le belaka mom qui va conséquence parce que la kota qui pena la quantité na quand même toujours na mom qui va aussi ça. Le bi awa ba force wana énergie wana négative ils ont ba conséquences moko néfaste sur yo moko sur famille na yo sur c'est-à-dire que pourtant me rappelle toujours normalement qui est parti wana je crois que c'est quand même très important justement quelles sont ces conséquences parce que ngala sali mabinanga nga na prononcer maloba nga mabe eza ko engager nga comment c'est que lier bana nga et lier batu mususu pour le bizarre des conséquences que ça beaucoup plus étendu même au niveau de la famille expliquer d'abord place là parce que balba faute à motu faut y morala ta justement amen donc c'est-à-dire qu'il y a motolobi awa les démons c'est la force du mal
est une force du mal. Oyo, tango mutu ayebi ko libérer ango, c'est comme une semence. Voilà. Tango semence wana ekoyeba ko atteindre maturité na ngundeng balobi ke yengi na cycle ya évolution yango et ko zongela la personne. Ouais. Yango mona soki bato ba comprendre biloko oyo, bato ba continue occultisme. Aliaka bato pesaka bato suka na kati ezali, ce sont des lois tant que ça ne pas loi, c'est-à-dire suka yomoko faut kende parce que eloko wana ekozongela yomoko, c'est-à-dire ozo semer tant ozo pesa bato wana ozo semer ce qu'il faut récolter récolter, c'est-à-dire yomoko il faut donc c'est-à-dire que ezaba loi normale eko beta yo na ba forme belé maladie, voilà, les célibats et tout ça, au bateau la nini, ceux qui a vieillesse, les autres dans la tête. Donc, ezali na ba conséquences et belé na niveau ya mutu. Et chômage, soit pour toi, mais au moins on appelle les mbongo mazo ça na ngwelo ya malongate et tout ça. Ça c'est na niveau ya mutu yemoko. O mutu ke yemoko makambu na ye a produire. C'est-à-dire que makambu susu eza ko zoyo oza ko loba ke nga na produisa ki yangote mais ndenge nini makambu ya chômage ekomi ya kolandanga nga na lingaka na ngande impudicité mais chômage ndenge ekomi ko betanga tolobi awake tango bazo bezo sala ba autorité ba domination tango balobi awake azokende zwa baninga na ye, c'est-à-dire que yo bimisi les démons ya haine mais muninga na ye azaka démon ya chômage. Muninga ne pas azaka démon ya ba fausse et couche. Donc muninga na ye pas azaka, donc c'est-à-dire ake ko zwa pe baninga na ye baye. Ça c'est une la forme et la conséquence ya liboso. Deuxième forme et la conséquence de papa Limi alobaki awake ndenge to mona ka ba occultiste les bandoki ba utilisaka yango. C'est-à-dire akoki ko utiliser ba démon wana, c'est-à-dire atindelo makanisi ya mabe, atindelio ba maloba ya mabe neti ba bandoki basala kate na mboka na mukina bango bakenda kuna tonga zo soka mutoyo abalate mutoyo boy, donc c'est-à-dire azo tindela yo énergie wana ya mabe. Omoni sikoyo na moma wana ndetango bazo yebisa yo ke oyana mukilité kaka pona kolia pona kombela. Il faut yeba nzambi. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Yeba ndenge nini mukilizo tambola la loi tata nzambe. Donc soki mutu apika mite na bonzambe ndenge lobi awa ngai papa na ke na sel comme na mabe ndenge ni sko mabe wana ekomi de génération en génération. Bana oyo ba na kati ya ndako nanga bazoya d'abord na affinité nangai soki nga moko pe bonzambe za bienté okebite pe bana na pe bonzambe za bienté. Alors comme na créé les forces du mal wana bazali na force spiritualité ya ko rejeter ce mal là et puis nazo kotisa yango po ba mal wana nyoso ba démon na tozoloba eza ko se densifier pe na kati ya ba o tozobenga ba culture na biso ba éducation o tozopesa na bana na biso. Omoni so nga na linga makambo pitio mona bala msusu mbali oyo fozala mbali ya nanye bele ya base bele ozo luka deja mwana na ozo continue lo mabe omona mwana msusu asimi mwana mwasi oyo ozala mwasi ya base ya mbali bele banotambola sima na yo tout ça, donc c'est-à-dire ozo luka deja bana et soki mwana na ye moko pe kokola na ye ke azali na racinement moko ya makasi te na kati ya makambu ya etali ya prière okomona que force ya mal wana ko sa nini ekomema. C'est ce que la Bible dit que il faut raciner na makambo nzambe de sorte que quand les mauvais vents ekoya au moins pas bazo ba mauvais vent ba makambo kato solola omoni parce que ba démon oyo yo produire aza kaka ko agir sur yote aza ko agir d'abord na kachan tapu na yo na famille na yo aza ko agir dans ton pays azali ko agir na baninga na yo yango omona batu mususu, c'est-à-dire babiloko mususu oye azo vivre eza kutu yete ezali kaka peut-être na baninga azo tambola na bango omoni donc à partir de babiloko donc ba conséquence ezali ebele ezali donc na lolenge mibale wana oza ko frapper d'abord yomoko et puis ezali pe ko frapper
ndinga na yo eza ko beta parce que ezali énergie donc ils ont frappé donc ce sont des choses que tant muto comprendre yango tant bazolo ba été to batela ba makota na biso ba mabala na biso il faut oyeba babilo ko wana même les muninga ozo memana ndako aza muninga ya ndenge ndini est-ce que azali mutoyo donc voilà. Voilà, c'est vraiment très intéressant ce sujet oyo ba démon oyo tout le bien vraiment lelo toujours pour ça la na suka vraiment émission mais quand aussi ça quand même na oyo tout le bien makambe encore se débarrasser ba démon tout ça là ba kindoki d'abord qui sorcellerie sorcier c'est aussi ça c'est vrai sorcellerie la sujet munene oko lo belango mais ce qui sorcier ndenge ba pomboka la butu ba force à mabe donc bango aller ba puissance mususu est-ce que makambo ya ba sorcier si on peut parler aussi que ba démon tout peut passer la kaka yango justement bon comment est-ce que un sorcier peut se débarrasser dans le bien la décision personnelle na tiki parce que je crois que là c'est autre chose parce que esprit on a peu bima na tout un sorcier ça demande quand même beaucoup de choses. Nous nous voulons pour la sorcier pour lancer ça. Merci papa Limia. En tout cas pour na o Italie ba sorcier il faut voyer d'abord que tant ba sorcier ba takaka une personne ba takaka une famille et tout ça ils vont seulement utiliser ba démon oyo mutu wana yemoko a produisaka famille wana et produisaka pour il faut koyeba tant toujours ba démon ba kuku fakate. Attends se débarrasser naé, accueillir koluka esika oye a trouver refuge naé. Esika ko trouver affinité naé. Donc démon a koufakate. Omoni. Donc ce qui fait que les sorciers au monde avant d'attaquer même une famille, ils vont chercher dans le monde des sorciers ndoki nini ya famille wana azalaka. Et c'est fascinant parce que ba démon ba tout pour litaka. Dans na monde to ba invisible. Chaque démon a un longi ya mutu da mutu na mutu. Donc bayebi c'est facile et puis ils aliment makambo ya énergie ndenge to mona to manipuler le internet et tout ça. Donc ce qui fait que un sorcier il va utiliser karaba démon. Ya moni sorcier pour attaquer yo soit à otinda yo peut-être aussi ilika. Soit donc faut aluka d'abord et loko moko boy une porte d'entrée et porte d'entrée wana c'est-à-dire comme to le bis ce monde là c'est un monde de réseau ce qui yo opesi kaka démon net ya osiliki démon kanda à partir à kanda na déjà c'est-à-dire connexion les réseaux mobimbeli sikoyo. Donc la partie wana bakokisko bakotiselio des mois célibat des mois ya boyé des bakotelo ba makamunyo so wana nakati et des sorciers akokiko se débarrasser na ba démon bien sûr mais comme je dis c'est toujours un travail au plus ba makamwane c'est enraciné na kati na yo au plus au sala et ça va comme ça bon gars ils ont peut-être ka makanisa mabe j'ai fait un travail tout ça et je me suis défait de ça mais ça va comme ça que non gars tellement biloko wana ezoa ki mi 600 na kati na ngai que il m'a fallu mais vraiment na se battre na niveau moko ya au mona même les sorciers wana c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui la conscience vous a sauvé ya moto la foi est sauvée mais foi et même na lo la té il faut pas délier. Donc on a peut-être dans certainement donc sorcier fait à négocier. Merci en tout cas c'est moi qui toque le sur ma démon je crois que tu comme vraiment la sous émission c'est vraiment intéressant et vraiment intéressant pour le belango. En fait en conclusion après aussi sa émission ça dit que ils allaient biso moko batu oyo to pesa to fungola rapport tout ka rapport justement donc ils allaient biso moko to luka teo responsabilité dans hôtel yo moko délivrance à moto ko se dépasser na biloko ya mabe d'abord décision personnelle c'est important je crois qu'il y a des années en conclusion la biso to comme na suka na frère Eloni na suka pour le pas de cette émission papa Limia merci beaucoup bande ko basi mibali bolandi biso na kati na émission oyo nkolo apambola bino donc les démons ndengolobi awa to simba yango ete c'est nous-mêmes qui produisons les démons alors ba conséquence ya ba force maléfique oyo na kati ya ba vie na biso ezali multiple ndenge balobi tu sèmes une graine mais tu récoltes des fruits au centuple eza coopéré par des réseaux
Donc ezali biloko moko pour faire court, il faut moto to cultiver auto baka le kubanga nzambe. Et puis papa Alimia ndenge tolobi awa moto msusu peut-être yé moko directement produire les démonter, mais à se connecter na réseau ya ba démon. Au travers il y a ba amitié moko oyo singélité. Il faut pour la bami dans le temps la bami. Au travers surtout le tout dans monde il y a multimédia. Au travers kaka ya ba biloko oyo même si ya ba Facebook. Au travers il y a loko il y a télévision. Yango moni ba occultiste ba comprendre loko ana c'est-à-dire instrument na bango ya mikolo ba simbi ezali télévision ba réseaux sociaux. Au moins il toujours peut enseignement awa ko sunga bato. Mais soki toyaki awa papa Blaise ayo longola bilamba esili. Okomona eko kende 1 million de vues parce que c'est tout un réseau. Oyo mukili et vous avez là vous batuka la biloko wana. La biloko wana. Oh non, na tindela ko kaka otala. Non. Voilà. Donc na tango kaka otali wana déjà on s'est connecté. Et comme qu'on sait maintenant une lutte, un combat pour se défaire. Donc il y a des choses des fois même il ne faut pas regarder. Les maboké, surtout biso ba congolais, ba théâtre. Dans ces choses-là, on est en train d'insulter les gens, on est en train de dire des bêtises, on est en train de dépraver de mœurs. Mais c'est pour rigoler. Les démons ayebi rigolade. Et Dieu aussi n'admet pas les rigolades. Dieu n'a jamais, il ne s'est jamais amusé dans la bêtise. Donc ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tokimi la musique qui a monde qui est bango, oui c'est vrai. Bazako travailler avec toutes ces forces-là. Mais la musique qu'on a aujourd'hui est chrétienne. Déjà ce qu'on tali kaka, modèle kaka, bazako yembele la. Kobine la wana. Na ba clip aux autres là déjà que non. Bonzam déjà de soit na kati. Donc aujourd'hui papa dit ba démon donc bazali ko se connecter na ba en désordre. Et les gens se connectent na ba démon en désordre. Donc vraiment j'espère que enseignement oyo sunga biso et même la biso éclairage pour que tokoka ya ko sikolama. Yo pe ozomona ke ozali na kati ya okangami mingi na kati ya biloko oyo po mingi okomona ko mutalisa na kati ya barre ya bato voilà omona bato nsusu ngai les femmes de nuit la mari de nuit azotungisa ngai tout ça a partir ka kokepte ya mode kaka papa Limia ngai tango na zongeli ko bondela tata nzambe batali sangai balobi changer et la teli na yo à partir kaka yela teli ozomona mutu alatine innocemment abotani nelo akuti kaka le mode wana alatine innocemment mais mutu a créé ki mode wana a créé ki ngona makanisi moko boy na volonté moko boy volonté wana c'est-à-dire libérer une force maléfique mutu nyonso azolata mode wana azali ko lata ba démon wana basi mingi lelo balati ba démon ya mari de nuit ba mibali mingi ba femme de nuit kaka partir ba makambo ya nini mode. Donc aujourd'hui, makambo tozo ba démon, c'est tout un réseau. Eza obi beza koloba, eza ba autorité, ba domination o est dominé ba pays na biso, o est dominé humanité mobimba ya lelo. Yango bo mona mutu moko na États-Unis kuna bimisi le style moko et ko se répandre na mukili comme à une vitesse ya éclair parce que les réseaux na bango o eza likolo awa ezo panzango. Et les gens comme Bazan a affinité à Babylone, ça parle facilement. Papa Limia, encore la pambola. Merci à tout frère Blaise Namate à Kitoko Alelo. Merci à Banegolandi Bisso. Partout à travers le monde. Merci vraiment la fidélité. Et puis, tout écoute prochainement. La prochaine numéro. Boutika Madame Musique à Bozali. À très bientôt la prochaine. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.